Ngana tonga avant bango. Ngana tonga avant bango. Ngana tonga avant bango. Otonga ndako vraiment il y a étage. Ndako avant bango il y a 3 niveaux. Nan nakat na bino simbeli mutu mwa singa loketo. Est-ce que vos yeux sika mon côté ou bien non. C'est ça coïncidence. Nzambe ngabi nzambe mukona okota ndako nganga na bimate na tikala na kati de pour dire que ba remarquer yona papa Caleb kaka serré boye. Que bande comme susu baza na patience te pour dire que mutu za patron mutu za te balingi ko bosser te ko travailler balingi via presser ko kota ba loge ba biloko mwa ndenge wana nani mopao est-ce que ezali yo ezali papa Caleb to ezali sai parce que sai don dimane binoté que sai don dimane binoté donc ça problème ya ki cité to so inde nini pas de fausse est-ce que nani nakati na mina siminzungu mais na lumande na numéro 8 na lumande ba telemi ba otana c'était ba otala likolo ba otala boye donc 3 étages. Moni uzasita gayar bomoko ya mboka izalaka kaka se moko bomoko ya mboka bomoko bwa bamboka bomoko yo kongolo lingo changer te changer pe moi mokete changer moi moke o changer te sita munene ya ngwe ya gayar o ba fiote sita boliti o pena sito yo kake bomoko bwa moka ya mboka grand prêtre uti wapi Suède aye kota babela ye alia bomoko amboka me congolais bomoko amboka yango to bomoko to za bomoko metolingani te moninga pesi mokongozi mbeli kutubi nalobi na kimongo lolangolo pita olikala nkema omfako bombombolo mwana muzombo abeti lingala yango bobi bomoko ezo chanje makambo na éducation na lingala na langi Nzambe apambola biso nyonso et tout le monde va soutenir bomokoyamboka.com vraiment Nzambe apambola bino et je salue tout le monde kolo site zakaka moko kombo nango pe bomokoyamboka.com to lingi ba message makambo nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimba mina yemoko digital momo yepe.com no mona ba ser na biso Julie donc mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo bino mobo talaka bomokoyamboka.com merci beaucoup ma soeur. Nous sommes internationaux, nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko, boya. Bana poto bana mokili mobimba kaka ndenge tolobaki toza wana pona kosalela bino émission na biso panza toyoka sur www.bomokoyamboka.com esimbami na yemei momo digital avandisa masolo avandisa idéologie tozali wana kaka na message o tozwaki ya bino botindelaki biso ba SMS tomonaki yango na kata site na biso botindelaki biso ba message pe na Facebook botindelaki biso ba message oyo bino bokokoma kaka ndenge tolobaki ke yango nde biso tokosala botungisi biso mingi bana poto ke tolukela bino artiste comédien moko oyo ye mikolo oyo yende soki tolobi yende parce que tomeki ko vérifier tomoni vraiment masolo eza bongo yende botindeli biso ba SMS botindeli biso ba message tolukela bino ye alors biso tozali wana pona kosala oyo bino bolobi botindeli biso lisusu ba question oyo bolinge te to poser ye parce que bomona ekala parce que boyoka ekala pe bozana posa à répondre na ba question na bino alors sans plus tarder oyo ya bino bolingaka moto avandisa idéologie pe masolo yango na kata théâtre tokoyeba lelo ba question oyo bino botindeli biso to poser ye biso moyen to répondre yango ezate
alors ye moko il faut ebima na munoko na ye à répondre ba question oyo bino bokomeli biso na ba Facebook na ba site botindeli biso na SMS tozwi ba message ebele uti na bana na Anvers tozwi ba message ebele uti na bana na Bruxelles pe ndambu oyo uti na bana na Paris botungisi biso mingi na ba question na bino pe botindi toyoki yango tozwi yango topesi bino merci mingi bana Anvers topesi merci lisusu na bana Bruxelles et sans plus tarder toza ko bengela bino artiste et comédien oyo afandisa masolo oyo afandisa idéologie kaka ndenge tolobaki Devos Musoba yende l'incontournable kaka ndenge tolobaki wana papa na biso Devos azako ya tokangie musika kaka ndenge tolobaki tolandi ye vraiment tomeki ko fouiller azali wapi toye ko mona ye musika ya kosaka nango te na Capelen tolandi musika et pas ya Yoki Bajoko toke ko kanga ye kuna grand fête événement ezali awa papa na biso Devos oui c'est fait nduku ya yango papa bana poto kaka ndenge tolobaki ke tolandi ye musika toye ko bimisa ye awa na fête azalaki na yango awa na Anvers na Capelen na kanisi soki babendeli biso image toza komona kuna fête ezali kuna makasi tolandi ye poto tuna ye ba question ya oyo bino bolobaki ya oyo bino bosengelaki biso papa Devos encore mbala mibale bonjour papa. Bonjour ndeko Sera. Papa na ngai limbisa ngai na ndenge toye ko kanga yo awa brusquement brusquement to kangio papa na kata fête to kangio pamba te tozwi ba message ya bana poto tozwi ba message ya mokili mobimba balobi papa Devos azozo avion azo yakuna soki bomoni ye bokangela biso ye yango biso toye ko kanga yo papa voyage le kindenge nini. Non ouais je voyage le qui très bien donc nous avons battu la lokola bible lobi qui a battu la kokende puis kokoma waya ye a battu la ki kokende ko longona na Kinshasa na commune na mboka à Bruxelles vraiment ça va quoi. Siko papa to lingi to yeba séjour awa oye libela ou bien ozoko zonga ou bien kala mingi te lisusu to yebite masolango eza ndenge nini parce que balobi ke ba comédie ba komi na bango kaka ko yawa ko boa kangunda papa yo po yo ko rejoindre biso te non ngana ina ko rejoindre binoté dona ye awa na cadre business na cadre d'affaires na cadre pas mambo ebele donc voilà quoi donc na cadre de père santé il fallait toujours que la santé ça la bien dans la makasi parce que mon Afrique na biso kuna des fois c'est ngam subo ya mapoto moi check et ba état de santé za moi mala mingi et puis na cadre de business et puis na cadre de production ya musalo yebi donc na comment dire producteur à part aux acteurs na comment producteur donc kolanda na ba siège ne so wana donc voilà ba raison na mingi na la poto donc na rapporter les kamote mambo belé voilà papa na yebite soki tokokoza yo moi tamukie ko répondre na ba question ba ndeko oyo batindeli biso ba SMS bandeko bakomeli biso na kata Facebook na site na biso ebele batu bakomi bana Anvers bakomi ebele bana Bruxelles bakomi est-ce que papa tokokoza o quelques minutes au répondre bandeko na ba question na bango disponible za musala na ndima to sala rapport na musala pour na service à peuple donc na korbo ya mutuna te oni so ba otuna na répondre. Merci mingi papa to ilanda ngai papa papa Devos kaka ndenge na lobby tozoki ba mituna mingi ya batu balobi toyebite papa Devos auta wapi papa Devos ye abima wapi papa Devos kaka boye mbala moko tokomi komona o mutu moko boye bakomi ko benga Devos comme ça na théâtre mais ye au fait auta wapi pe biographie ya papa Devos bana poto balingi bayeba bana Bruxelles balingi bayeba bana Anvers balingi bayeba papa biographie no ndenge nini yo uta wapi yo bima wapi. Ouais merci Nauta et papa Musoba ça makina basisa mon ngenge vraiment toujours célébrer ce 68 ans naé anniversaire bien que azasuna bisoté donc chrétien Nauti na famille elle libota 9 enfants je suis l'aîné de la famille d'une famille de 9 enfants donc 5 garçons et 4 filles. Naye na musala théâtre en fait né balwara par hasard maisaki révélation nzambe alingaki peut-être na à travers théâtre na fungwa mapé na koma mobelé na bandi musala théâtre na groupe évangéliste oyo bandi so bayebi et tozoko batili to na groupe évangéliste ndeko gabi aza soutazana bino na poto biso tika na Kinshasa tozoko ba et puis par la grâce de Dieu nzamba sungi na makoki o muke tozui ya kotala ke kotika la acteur te cause toujours acteur puis que ça la production
Donc voilà, place Ndeko Devo Saouti, tout 4 évangiles, théâtre égyptien 4 évangiles à côté à Sangomalam, Nazaki Moussa Nanzambe, berger à côté à Sangomalam, et un jour Ndeko Gabé Zoili Kanisi, et aussi à théâtre Moko, en fait, le groupe Ezaki Diago existait, bah ça la film Jean 10-10, Ndeko Gabé à Kozouanga Bino, Yoko théâtre a déjà Moussa Nanzambe, Naza berger, Tongio joué la pasteur, il a joué un rôle à Jean 10-10, à partir on a appelé Natikala, Ndé Bamoniti, le lot, la film et les lots, tout ça, les lots qu'on a prouvé na pototé, yo yebi, banéo sa pote, ba yebi ce qu'on a fait, et par la grâce de Dieu, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait au Congo, à travers la série télévisée, tout ça, la Caribou, à travers la production, tout ça là, donc voilà quoi. Mais papa, nayoki au tangi groupe Nabino Awa, nayoki que n'enge toebeli, n'enge bande comme tout ça, comme les sur Facebook, que groupe wane kufi. Et donc résister sous sauté, groupe évangélique, et zali sous sauté. Et yo kanakate, et lo komo côté, Bopanzani, papa li kamuni neleki. Non, groupe évangile Zali, Topanzani te, et ça bandeko balongwa depuis quand là ça fait presque 5 ans, 6 ans bandeko balongwa, groupe évangile Zali, la preuve année que bandeko bazana poto, ceux qui baki na Paris, baki na Bruxelles pour ne pas faire la publicité, baki na Clémenceau, ba mon groupe évangile c'est bimisi tia film asika, ngamo pe producteur m'dabimisi yango porte d'entrée. Donc, ils ont cartonné à un niveau moins possible. Donc, au hôtel théâtre, non, au fan de Pino Bina, non, groupe évangéliste, donc pour dire que le groupe évangéliste, ils ont encore cas. Monica, Banama, comme Agnou, nous sommes là à Poto, Batouani, qui sont sur la CDT, producteur, Balingi Pendo, ça, suite Mama Solango, ça fait normal, Batouazo, mais on va se rendre ça, le groupe évangéliste, c'est chaque dimanche, RTVS. Bon, donc groupe évangéliste Koufaté, groupe évangéliste Ali, président cabinet à Longwa, Kinshasa, ya awa pour s'installer, mais biso de tika kunanga na godé, na bande kumsu Berry Kewela, Pati Melanga, toujours continuer Kokoba, Basser Pauline Kaki, donc pas sur le groupe évangéliste, tout ça na biso kara nengi tout ça donc to panzanité tous aller ensemble, voilà. Papa soko moni na tunio motuna oyo tozui ba SMS moi mingi na ba téléphone na biso bande converse ba tuninga e question na ba lobby. Banda pasteur Kiro akufa, groupe évangélique ekufa. Est-ce que yé muta simba ki nzungu? Est-ce que yé muta simba ki sani? Ou bien groupe ekufi parce que bolekisi groupe ekufi? Papa, question yo répondre dans le. Non, ils ont première été parce que c'est un serviteur de Dieu, Adam Moussa Nzambe. Ils avaient un problème car que bon comme le groupe nous subika ba congolais, tant pasteur à Koufi, c'est qu'on était très choqués. Et puis, dans un moment, il y a certains soi-disant producteurs, il y a un mot canabiso qui ont profité de moins largesse et abisso acteurs. À cette époque-là, on n'avait presque rien du tout. Il y a Benda Baninga Moussou, non, il y a la groupe Nayo, il y a Benda. Voilà, les gens sont partis. Moi, non, ça m'a dit, on a produit, ça m'a dit, on a produit, voilà quoi, donc ils ont été qui pour passer qui sait que les perd tout le monde parce qu'il était la plaque tournante du groupe évangéliste, c'est surtout il y a un directeur technique qui est dans nos coordonnées belé. Alors Koufana il dit moi vite moi à mon nez. Bon à moment on a pu profiter que ça n'importe quoi, mais le groupe existe tous ali toujours voilà quoi. Papa nayo qui au lobby makambu ya production producteur. Papa combien producteur? Nakoma déjà producteur, ça fait presque 4 ans. Nous avons business production. Donc, nous avons commencé à théâtre, nous avons produit Baninga Nangai. Donc, à part que nous avons produit le groupe évangéliste, nous avons produit le groupe de réveil. Mon coeur a biso Marilène à Longwa, c'est le groupe qui a produit Zakaye. Ce qui est dans Clémenceau Kawana, nous avons théâtre à produire. Nous avons produit Banzonzing, et nous avons producteur, il y a série où la télévision à RTNC, Caribou. Nous avons la rapé Awa, Yopé Totournara Naopé. Pour les acteurs, série Caribou. Parmi les acteurs, il y a des travailleurs na poto awandego Serafé Kash ma tourné na exam dans Azarane donc pour dire que donc Tobana Jawibi série Azam donc c'est Tobana production pour dire que Caribou pour l'instant ceux qui sont dans le théâtre bazo compter dans Congo ils ont fait honneur à Congo ça Caribou parce que Caribou a particularité la minute de tourner awa dona tourner pièce tout tourner avec ça Caribou tout ça à poto le côté poto solo et puis naza awa déjà tout ça c'est l'état ciné Mikanda
kozonga to Kisangani ko tourner film na Kisangani pour dire que par la grâce de Dieu à groupe Chalina on a remercié en particulier dans moment où va soutenir Bishop Penda pour de façon que tout le monde complexe sur mais je crois par la grâce de Dieu toujours des partenaires au moins déjà cadre aux alliés ça maman Angèle Mbouyi maman Yorki Badjoko a passé sur cadre Oyo dans un invité dans en fait ça dans mon théâtre dans mon soumet il y a un cadre de il y a relation Oyo ngana ça nango particulièrement nazo ko pistonner pe musala nanga nazo pistonner pe groupe je crois qu'à la minute bon on a tourner ba cadre moi qui to ko kata poto wa to tourner ba château to tourner ba blo belé parce que to un peu ko révolutionner moi théâtre na biso moi cinéma na ba to ben ngango théâtre mais cinéma na biso de façon que et ko bapenza na ndenge sika ndenge bato bazolingela ko zelela ngo donc bande ko bazala kimia to ça pona bango eza musala to ndimi malé mais to décevoir bango te to ça musala ki to o ba osepela nango papa na yoki oyo lobi tozali na question moko oyo bande ko ya Paris bakomela ki biso question na biso ezali boye papa théâtre moko oyo bobimisaki oyo salaki succès makasi na poto. Ça fait maintenant 1 année et demie, si je ne me trompe pas, comme on a un faux bonheur. Théâtre, on a les rebimi, na moni mbalamoko, bandeko balobi, ba moni mbalamoko, on dirait papa, papa nabiso Devos, mbalamoko comme na mbongo mingi, mbalamoko pe ansaye na poto, papa, mais si ko théâtre wana bazo relax, bozo osaye la biso, ezalaki ke yo zui kisi ya mbongo. Ansa salaki petit na o ya confiance. Il pas profiter na kisi mbongo wana. Est-ce que mbongo wana ya kisi wana papa ezalaki moi flash moko bane ko bete la biso te que vérité yango bobimiseli biso ke lelo etomoni yo komi na bala en c'est pas na poto papa est-ce que kisi mbongo wana ya kisi te obokomi nango? Oui papa donc ça problème ya kisi te to so inde nini je crois que ça doit être ça malamu eza réalité réseau kana mboka partout na Kinshasa pe na Congo pe mboka msusu ke bande msusu baza na patience te balingi ko bosser te ko travailler balingi via pressé ko kota baloge ba bloko mwandengo wana ko simba peut-être au monde ndenge bande msusu akufa eza façon côté je crois biso sera par la grâce de Dieu tout musika poto comment to zalelo donc pour dire que ngai vraiment na pena ko beta masolo peut-être était pour nan pena comité mais je crois on est des bosseurs to uti musika to bani musika biso teka na wenza gambela to teka na bazigida to teka milangi to teka ba tomate na nini ya koteka on a étudiant to teka pour dire que oh to komi lelo eza fruit hasard eza fruit ya dur labeur ti le peut to komara to kena ba Chine ko ça ba 16 heures de vol d'avion ko zonga ko de gauche à droite pour dire qu'on a des travailleurs donc ata mukolo moko tenga sine sanza mengabi nzambe mukona okotanda kwa nganga nabi maté na tikala na kati de pour dire que moi naza moi na la naza alliance donc aussi ma cité mais zaka côté ya bato côté ya 11p zaka côté ya kaka za caractère à interpréter un rôle pour dire que voilà donc ça n'a rien à voir tout ça batei ko la sabato nzela ya malamu nzela mabete loxenzela malamu qui pour dire que les sungi utarana bakisité na ko yibate mais les sungi qui quand tu es courageux osana makanisi ozo forger et au comment voilà quoi papa siko to bana poto batuni biso question balobi était ba remarquer yona papa Caleb kaka serré boy to yoka papa Caleb na France papa de Vos na France papa Caleb na Londres papa de Vos kuna pe papa Caleb na Chine papa de Vos est-ce que nani na kati na mina siminzungu nan na kati na bino simeli mutu mwa singa loketo est-ce que bo yeux sika moko te ou bien c'est ça coïncidence? Caleb c'est un frère à moi je crois peut-être témoignage na ngai mtako témoigner ngo mingi je crois ezaka ndeko azama musala kitoko tokutanaki makile tu sengani et puis na apporter que on a quoi apporter na vie na ye par rapport ya maramba Chine de gauche à droite mamsu ya vie ou bien par rapport apporter ngapé. Donc ça échange car entre les amis to kutana mandeko to partager musato sa musala moko ndeko basala raboy basala bopé ndeko azo évoluer je crois c'est un ami il est pas simbaki stenga pe na simbaki mutu pas simbe mutu nzungu azate on est des bosseurs on est des jeunes gens qui se débrouillent voilà quoi donc et loko kutukuna azate siko papa toyoki ke yo comme déjà producteur papa Caleb peut producteur. Cela veut dire que bah producteur et un poto bon kangi bango miyibi vraiment hein que bah kosa bino longtemps c'est que kobima
bo suti bango bo benga bango sur la téléphone te botala ka bango te pe bo boka ka bango lisusu te na mabanga baza ba frère na biso baza ba esco hein non baza ba esco te baza ba frère na biso ça fait normal bango bazoki ta osala musala bango basalaki ba propulser pe biso ba ebalisi biso mokili mobimba donc to koza un grand vers bango te ce qui est vrai et là on est sur la tango nango moni muto akoyi kosala musala malamu kaka wayebi yango ezako soki ozwi joueur abeta bale azo coacher équipe soki joueur babukani aoyi bameke no joueur na bukani ya solo po ayebi souffle ayebi passe ya bale ezako biso baacteur lelo toyebi passe ya acteur lelo soki eza na producteur na komisi acteur na niveau nazo kanisa te mais soki oke na ozwi micro na oyo oko tuni acteur ya Congo nazo produire na maison moso ba business production na série Caribou eza na série le vainqueur la fort bonheur otuni bango est-ce que banda bandu ko travailler na Devos par rapport à producteur mosusu nini bo remarquer ba oyebisa yo parce qu'il y a du sérieux na tira acteur ne soit à l'aise attends après ça moi milieu belete mais na yebi pas acteur c'est dire que na otina mo na ba condition à tournage ya so que acteur attend à ko tourner doit se sentir magasin à l'aise, à tourner sans frustration, sans nini do pour ne pas flatter, c'est une vérité. Budget on a tchaka pour un foot acteur, na budget na tchaka pour un tournage, budget à tournage le foot acteur. Pour dire que na ligne acteur a tourné dans condition. C'est-à-dire on va comprendre que moi ça n'a pas super de comme ça so bunda mais na ligne quand même temps acteur a tourner. Avec un tourner non tantôt non avec na ko tourner à l'aise donc voilà quoi donc ezaka que loka na yebi musala ngo na lingi be musala ngo na lingi ba ndeko nga ba sofite avec le temps de toujours que malembe le Caribou et comme on l'a na mokili mobimba lobi je crois yo mo unika pour ne pas parler parce que biso ba na nzambe faut dissécher ça yo comprendre place nazali oyebi masoni ezali donc pour dire que lobi tant yo ka keno to ke tourner na mboka tel ko ka moitié parce que ça déjà ba semence zolona parce que lingi le loto ezaka to ça défi contre les déclarations africaines, les Nigériens, mais au moins, tout le niveau que nos Congo est valorisé dans Moussa autour Kosala. Voilà pourquoi tout le niveau que nos Moussa est allé. Bana poto kaka ndenge tolobaki ke tokotuna papa de vos ba question nyoso o bino bosengi pour totuna ye tokotuna ye toza na question moko oyo euti et pas bandeko na biso ya Bruxelles. Question wana bandeko ya Bruxelles ba mitungisa mingi. Balobi ba star ba komi koboto la biso basi. Basi na biso bakende Kinshasa bokomi ko tiela bango soki kisi moko boye na yebite basi na biso bakomi ko langwa zakalaha soki zakalaha bokomi ko langwa sa basi na biso mabala awa na poto ekomo kufa papa de vos obomi mabala ya boni déjà awa na poto parce que to boyi ko tanga ba kombo po ko luka polémique na Anvers mabala ezokufa na Bruxelles mabala ezokufa tozo landa bino boza ba star boza na Lupemba boza pe na ba zakalaha na pochi na yebite soki yoza lango na pochi na bana déjà ko signaler madame nangai ke zakala kha na poche papa de boss na ebité papa likambo yo oko répondre bana Bruxelles nini non bah simplement que je crois eza éducation mutu na mutu nga de vos na rapoto na kena partout na boma libala mutute na jobi mosa mutute je crois je suis marié yo yebi donc ça n'a rien à voir donc pour dire que et ça moi pas c'est parce que na moi baka certains cas où to sola pena yo to sapena ndeko mususu et ça vraiment pénible bon toutefois et ça peut-être ndeko bolingo peut-être je ne sais pas il y a un monde singa toujours tant to ça peut-être bosa na nzambe parce que muto na nzambe qui se aura été muto na nzambe ata ba kele mbaso ata baseni et vous été parce que malédiction sans cause nul et sans effet de produit que ce sont des réalités to yebi yango mais on peut que déplorer ça osenga bandeko ba osaba bloc wana batika yango parce que omoni o to sara na se il faut te mapper kana se awa to pour dire que ce sont des cas que toujours regretter fort bandeko musu toujours ba ki mabala ezokufa moi ça outi à Kinshasa après de libala na musu pa outi awa donc ainsi versa vice versa je ça bien mala minité mais to sengi na bandeko vraiment ba papa to ba maman ba zo ça bloc wana vraiment balu ko na nzambe babunda ya penza mingi ba maman batikelo ko soki ka vacances na kin kende vacances tala bandeko ko landa te pa bola boye muta théâtre sur de gauche à droite je crois ba théâtre pe bana vie na bango je crois o ba ça pe bloka ningwa les appels malam mingi zo honorer penza mbete donc balu ka ko mizongi ça vraiment sima et ça malam mingi ce sont des cas où to yebi mais c'est un sujet que rebela on te mais to regretant mingi to 5 ans bandeko bo ça bloka na boutika c'est pas bon pour la foyer parce que je connais un ami de sola penaye moi si na pour na kekine abomi libala bana papa bana sur 4 mo basu 5
bana lelo peut-être vieux za mon boule juste ami malamu mingi. Donc oyo lingba sa ote ko sa pe moninga te conseil de ko pesa ka ngona parce que loko to reketan ma mingi eza pas si bon comme mibali so ba ndenge mo kaka. Donc ceux qui sont en bas sur bazo qui kinda pona okake mibali on veut za ndenge mo po ko bengi se pe mbala ngaya na poto ayena kitsa na poto awa lobi o balukela yo azungla moi sine ozungi bo su moi sans peka ndenge donc vice versa donc zo moi sine yo boza na bino ensemble zo mbala boza bino ensemble parce que ba bloko ya ko mibali na kino yena bango awa yebaka un jour baluka po yepa na chérie na kin ayena makamune na kin donc pour dire que lobi ayena moi système ya kubu donc lobi ka benane donc regretter quoi voilà. Papa, question na biso avant to koma na suka bandeko ya inverse batuni biso question que ba koti na Facebook ya papa divorce ba moni ba komi fiancé na ngai. Papa, ozu fiancé ou bien osobali ou bien ndenge nini? To moni photo moko wana. Est-ce que papa divorce abala na nuté to papa divorce ozu fiancé? Marié, wana za mwana ngali boso social musoba. Moi nanga liboso que j'aime beaucoup donc voilà photo na ekaka zeka na carte de cas ou checker la photo et voici ma nouvelle fiancée la carte de cas à mon cœur en fait moi à cause que ça va tout et puis les gens ont commenté par rapport à ça c'est ma première fille moi nanga liboso donc voilà quoi donc so baza devo ça déjà marié donc je n'ai plus envie à kobala les choses voilà quoi. Papa devo c'est kaka ndenge tolobaki ba question vraiment tozwa ki ya ebele. Toza na question moko oyo e wuti e pas toujours ya bandeko na biso ya inverse. Bandeko na biso ya inverse ba mitungisi makasi na eloko oyo. Papa na biso sai ndenge toyebeli fiston. Moi ko benda na muke ezalaki na papa na biso Caleb. Tozo komona papa Caleb un grand producteur kwenda vutuka pamba pe ba faire réseau kende ezo monana mais ça ya lobby yi azali vraiment likolo ya batu nyonso mais soki toye awa en inverse ban inverse ba lobby que papa divorce tondimi a confirmer masolo ango vraiment totie mopao ya ba comédien nyonso papa esali biso maintenant vertige tozo koyeba te nani mopao est-ce que ezali yo ezali papa Caleb to ezali sai parce que il paraît que sai zone dimane binote ba mbongo na bino ba biloko twana zone dimate ya lobby que ya kangi masolo na kini papa répondre dans le inverse bazo tungisa biso bazo ba que papa divorce tozo reconnaître mo pa on biso mais comment ça c'est azo ko ndima bango te po biso awa na poto to confirmer papa divorce mais likamango za ndenge nini ba tozo comprendre te. Bon je crois ndena lo ba toujours les ba munga pilipili na biso ba comédien Faïf c'est mon petit puis un garçon posé calme tranquille azo sala pe ba œuvre na ndenge na e Caleb c'est aussi mon frère. On est par rapport à la musala business avant bango donc pour dire que bazo s'est débrouillé donc ça a au moins la polémique entre biso ba comédien pour dire que mutoza patron mutoza te biso nyonso tozo bunda ça na ko na sa musala wazo confirmer na niveau Congo Caleb azo confirmer na niveau Congo ngai pe na zo bunda de façon que tout relever tout le monde à ghetto tout malibanda je crois il y a rien à dire donc pour dire que patron pas patron je crois wana ça ba polémique kaka ba mungu wana pilipili patron ya solo zanzamba za likolo pe nzamba bibiso je crois nga devo sinotika la mukolo moto ko yana TV ko lobakena na zaboye na zana boye na sala boye na sala boye ba bayebi ba pe bayebi te ba tikala peka ndingu wana mais ce qui est vrai parce que comme sa patron na TV des fois nga meka ko so na bande ko na meka pe ko conseil c'est quoi c'est genre de débat pardon bande waza na posaté bande na posa que tout misala ba œuvre na biso tout ça musa ke ndeli boso oh zana boye parce que muso ta africain longa devos na ko yambe jamais na ba keno devos na mbongo na boye parce que quelque part les gens dans ma famille ne peuvent pas souffrir des fois on a les gantés on a pas na la rebelle mais quelque part nazo ko satisfaire ma famille papa na katiote ce qui ça c'est lobby boye côté mususu pe na moni lokola za na raison ala kisi biso ndako na ya étage papa ndako etelemi ya bino na Caleb papa est-ce que bozoto ngato bo bandi ou bien na nuté papa tozo ebate yé quand même ndako etelemi te papa c'est la fin ezango oui gloire à Dieu ngam ko moté na ya ko lekisanda kuna na télévision. Donc cela veut dire yo poso tonga? Non, ngana tonga avant bango. Otonga ndako vraiment ya étage. Ndako avant bango ya 3 niveaux.
avant bango. Mais il y a ça, c'est 2 étages. Mon colomo te na na TV pour na lobake na otonganda ko na l'accent na télévision, ça n'a rien à voir. Donc tu confirmer makambo o ban envers baza ko loba papa de Vos to confirmer na poto. Non, ko confirmer en côté parce que na comité. Na comité, na bandi commerce na âge à 19 ans, na comité. Je crois toujours bunda kaka pour dire que jamais na ole kana TV na tu na Alexander kunanga na tongaka to boye ça n'a rien à voir ba yebi bana limité na ba na lumande na limité ba yebi que non lumande numéro 8 so ba ki na avenue lumande numéro 8 ba telem ba otala likolo papa limité ndenge to yebi nga na za mwana kin ezali zone moko ya kitoko. Cela veut dire que na lumande na numéro 8 na lumande ba telemi ba otala na sete ba otala likolo ba otala boye. Donc 3 étages. 3 étages, ils ont confirmé. Tu vois, les gens vont polémique pour dire que donc Babylon on a tout le monde parce que ça va bien matériel. Tout ça on peut na bana na biso. Le pona bana biso on jamais na tiré le TV donc tout ça appelle plus. Tu parler plus na Babylon quand je vais parler c'est plus par rapport ya Moussala. Je vois on a souci monde tu vois poto kozonga kozonga là parce que tout me théâtre na ghetto. Donc tu parler plus na Moussala banda ku Babylon tout ça la yango pona bana. La preuve est que non, quand on a un chien comme bana nanga, na chien comme nanga, na chien comme petit frère la ninga corner musoba, na chien comme bana de pour dire que le billet na cause à la télé, mes enfants irriteront ma maison. Donc bana poto ka nenge bino boyoki bino moko boloba ki to tuna papa de vos questions to tuniye, papa de vos azak locataire té, papa de vos a télémisa il y a 3 étages. Donc papa de vos a télémisa il y a 3 étages bo moni yango, ceux qui bango mususu ba télémisa il y a 2 étages, il y a za na o ya 3 étages. Ezali wapi na limité commune moko et vanisa idéologie ba na limité pa ibozali ba gros bisous papa de Vos bino na ye voisin papa de Vos est-ce qu'on a les Kambasuka yolo non les Kambasuka je crois ezaka ka kopesa bande konyo so bato na biso bana Anvers confiance toujours on a dit que bozo balobake musala ekufi mais musala ezokoba toujours bunda pona bino na profiter vraiment na minute na kopesa maman Angèle Mboui, maman ya Yorki Bajoko. Vraiment, oh, Mbibiso Nesika, on a créé des kitoko oyo. Bambote belé, puis on a souhaité bon anniversaire na ye. On a profité pour sa pire petite sœur propre nangai, Caen Taylor na Londres, Bambote belé. On a profité pour sa Karine C, Bambote belé. Massa nangai Willy Kitoko, Nanvers, na pese Bambote belé. Willy Lumi na frappe encore, na Bossaniote. Massa nangai Paris, Emmanuel Poncelet, Alissa là, Binu surtout. Na mbote belé bande konnu sur linga de Vos posana partout na profiter ko pesa pe papa Godé Mabata o ba consacrer Moussa Nzambe donc à part cause la pasteur qui roi avec Moussa Nzambe to juste Moussa Nzambe à solo amen ka groupe évangile papa Godé Mabata donc le hobby ba consacrer qui est le quoi serviteur de quoi la missionnaire les ali pambolique monene o to na groupe évangéliste donc na PCSK azali na moi ciné ba mbote belé groupe évangéliste mobimba ba mbote belé ska bozali ba gros bisous. Donc ouais papa na bino azali boso apesi no mambote belé bande konyo so bayebinga partout bozali na bateng ba komo na teng ba kombote ba bizu belé bisiko bozali na bosani te bizu kitoko na kati ya Liège bambote belé donc nzamba pambola bino mingi famille Musoba mobimba Corneille Musoba Juif Noir Sisabidimbu Papindala yanga toujours bo soutenera pote nanga pe Séraphin Kachama na maman maman m'a dit na pesi mbote belé m'a dit onema maman penza na biki lobby na biki fumba ki tok na tongo na bana tout ba bisou papa lingi bino mingi donc voilà quoi kaka ndenge tolobaka si 3w.bomokobamboka.com na émission na bino panza toyoka bobengela kiti tutindela ki biso ba message que tolukela bino papa de Vos boyoki nyoso o ya lobby à répondre na ba question na bino nyoso o bopesaki papa question na ngai na lingi na tono lisusu groupe na yo papa ba projet nini boza nango projet nini oyo zana yango pona groupe pona production na yo est-ce que ko pesa biso mo explication ouais ba projet za ebelé né na biso que pona groupe évangéliste tozolinga toujours tokoba tous ceux qui ont un théâtre groupe évangéliste zonga je crois que ça li porte d'entrée dans tout le bar qui soit battle porte d'entrée et que zonga ça va comprendre que non ma solo à théâtre penza ou théâtre peut ça venir conseil pour muta fanda comprendre de vie ça groupe évangéliste ba qui va sur ma porte d'entrée va comprendre ba qui n'est pas de que Emmanuel Poncelet
à Paris, bah mon bloc wana, bah qui na Clémenceau de gauche à droite, ils ont distribué de gauche à droite, bah Romona. Donc, vraiment, tout ça image à groupe évangéliste. Ils ont amené à niveau nango parce que les producteurs, les produits, c'est quoi? Les producteurs, ils ont c'est ce que image d'un groupe évangéliste. À part groupe évangéliste, je crois dans un business production. Dans le bac qui est dans la série Moko Zoleka, Léon à Kinshasa, chaque samedi à 21h30 na RTNC. Donc, théâtre venait Kangi Masolo na Kin, série Caribou. Donc, première partie dans la gérance, la musique qui est au talak des gens monaki, infidélité, péso de ma calamité, tout ça, les jalousie, péso de ma calamité, jalousie, au mixango, nambuya awanakin, nampe na poto, na lisungi à Yorki Bajoko, à l'Isala na non le tout là, basugi biso pour la image, bon mon appel image, je me tourné encore récemment, awa, de façon qui est toujours, to lingi vraiment que Moussala Kendeli, donc le projet de Belé, série Caribou to Sali, ils ont vraiment autres huiles sungi à bande ko mboka, de façon que bande ko chip sur maboko, de façon que to lingi vraiment to valoriser culture ya Congo. Le Congo est aujourd'hui chance à les Canadiens RTNC où ils ont suivi dans 5 continents, mais to lingi peut quand même to travailler par rapport à continent. Donc, on a tous les abonnés qui sont bientôt tourner dans le swing à la maison Chalina. Token sous pardon, Lubumbashi. Donc, tous les abonnés donc tout ça film poto payé, je crois. Des nations moi le bango yate. Maman mesure ça la menacé na tout le monde amené que non moi délégation pe abatu ya a tout tourner jusqu'à tourner to zongi pe pour na osangisa tout le monde a le ba Nigeria ba kina New York tourner je crois na cadre na maison so ba business saison ngape ko sala le ko mo ndinga ke to tourner yango to banina na kisangani nga déjà na yaka na tourner na ba bino na bandeko mususu mais to lingi pesco bandeko abiso ya Congo ba déjà moi kisangani moi Bandaka moi qui pardon Matadi de gauche à droite et par la grâce de Dieu, d'ici la fin de l'année, on a fait moins de 3 personnes qui ont tourné par rapport à l'histoire de Sangisika, toujours par rapport moi, donc, on a ça bien, et ça tout le moins complexe, il y a des choses vraiment. Donc voilà, le projet est belé, celui qui est numéro peut-être résolution belé, mais pour dire que souci est allé que Moussala Kendeli Bosso, d'autres ça va film masika, va film en classe. Donc il y a classe pour now OK. Bande de temps ba hôtel ango, ba c'est pour quand même que non. Œuvre ça pour na ba congolais. Donc tout le monde est la musique. Ils ont moins renommé, tout le théâtre, ils ont renommé parce que sur les bien côté, bande de ba Nigeria, ba copier année moi na susu. Qui na mona susu ba travailler baza lelo alors tout le monde qui biso tout ça moi retard mais grâce à Caribou auto ça grâce à maison musuba business et le ngona bandeko mususu parce que ils ala la Kaleba elombe tout côté musa moi sur la production tout ça l'effort de façon que tout travailler dire de façon que tout tombe la image na biso de façon que Congo ils appena occuper espace nango culturel en Afrique et puis dans mokili mobimba ndenge za yaki liboso. Papa ndenge to yebeli groupe na bino ezali groupe moko vraiment ya bato yo ba yebili loba ba sambelaka groupe vraiment evandisa mabondeli mais to komi ko remarquer bokomi ko kangama pena ba oyo balingaka na bango ko sambela te moye to tanga ba komona bango ezate tango mususu pe to komona yo na ba feti na bango moko pe bozo ko tambola mais papa groupe na bino komi ya ba paye to ndenge nini bokomi ko tika la bino moko te il faut ka bo kangama na bato ba sambelaka te papa wana siko nini bolingi bole banini kambwana bopengwi nous avons pengoité, je crois, groupe national chrétien par rapport à l'idéologie, par rapport à bit de possible, c'est-à-dire côté le banzambe à travers le théâtre, tout le film, tout ça là. Mais artistes dans la santé, artistes dans le moko, artistes chrétiens ou païens, artistes. Je crois que chrétienté ça ou biso to ndimeli pour na osala là. Ba musu pe osala la banzambe et puis mingi pe basambela na bango, mais peut-être biso ne to bima la cacher wana pour théâtre na focaliser na Jésus-Christ. Mais rien n'empêche en tant que tout ça évangéliste et masse, tout ça éducateur et masse. Donc tout ça la relation est bonne relation parce que théâtre tant batté on a classe théâtre et chrétien et théâtre et païen théâtre arrêté lokomoko arrêté unique et uniforme. Donc la preuve année qu'il y a un monde tout dans solo là tout partager ensemble on a besoin la preuve année que le théâtre nous allons non seulement dans le théâtre groupe évangéliste tout le groupe le réveil tout le groupe synarque mais dans ce c'est parce que tout ça la art na makilate art unique donc les attaques pour les chrétiens donc ma relation est très 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 bonne na bandeko nyonso
la preuve année ba soutenir ngai et tous se soutenir biso ensemble de façon que tout mola musa donc discrimination côté wana ezate vraiment. Papa na yoki olobi ke soko za na posa ya musala obengaka bango bazoko soutenir yo. Mais bana inverse balobi ke yo lingaka vraiment ko sala banzonzingi te. Ba mona ko vraiment na banzonzingi te pe ba théâtre ba to mutusu te. C'est l'avenir. Charisme to bango ba ko kite to na ndenge nini papa. Ke bazoko sala théâtre ba bengi yo to mona ka vraiment yo te. C'est l'avenir. Bango niveau ya se papa de vos c'est kwenda futuka mbongo pamba papa de vos likamnine le kaka moya ba futu ezate po yo za cher bino na kala bibo comme cher non ezali comme cherté pardon isa peut-être temps disponibilité ezate et puis des fois bah si j'ai musu peut parce que ngai avant na tourner na tourner na rôle na tourner na cause la païen chrétien mais rôle na tourner et puis je n'ai joué nani parce que je mon théâtre pour arrêter le mois sera na monter faut pas déjà montuni pour jouer na G est-ce qu'il encore jouer na G na G et puis j'accorde depuis mingi y a problème mais attends donc mon net na ça minute il y a un mois nazala qui a na question na zongi na zonga sukuna na voyage OK Chine des fois temps ils arrêté mais il y a un monde ils rappellent moi ba théâtre des fois c'est un mois aux la sur place 3 semaines mais 3 semaines il faut na bosser na luka moi mandé ça quoi na bana donc moi ba temps il permettra pas mingi te mais ils ont honte que pour na danger Tony non moi on est sur na artiste moi on est sur un peu ça na ozo parce que na ça pour na hôtel abatu donc côté on les a pour na bon hôtel Tony mais des fois mingi za temps et puis bah si j'ai des fois les souper que ça na la moi si j'ai sous puis bah tout na jouer na bango ici m'a na mingi te et on des fois na boya mais mingi ça premier temps et puis problème il y a disponibilité quoi voilà siko maman Marie-Hélène akangama na yo na ndenge moko ya ko sakana na ngote alinga susu ko tika yo te eza secret nini est-ce que pour atournaka bien ou bien au foot akaye bien peut-être mona kaye pe na banzonzingi te yo muto pekisa ya ko tanzonzingi to ndenge nini papa secret nini entre yo Marie-Hélène bobanda kala plus de 10 ans nini singa to nini papa to mwanzungu je crois Marie-Hélène azamo na o to formé à Koli et lelo na minute yo na série Caribou na zo tourner je crois ça après ngai mutazo coordonner maramo belé na ndeko Eric wela na ndeko Lule na ndeko V12 bazo sunganga na musala je crois parce que c'est une femme vraiment aza moishi ayi lo banzambe et puis à moi ça lingi musala na ye et puis elle sait vraiment elle se donne vraiment à travailler donc sur PC musala donc azawana pour la distraction mais à côté rapidement na musala pour travailler pas miselo comme malam je crois soza mona muto Marie-Hélène oza kwa na muto na oza pardon oza na muto quoi Marie-Hélène na musala je crois ni na za bonata tranquille yabi ki bazo monter film to sala ki azo coordonner musala bazo superviser mambo belé donc na zarane pemine parce que c'est une combattante c'est une battante et c'est une femme de prière OK des fois atanga na moi bolembo ezali il y a papa photo ça mais tout ce que qu'on a bokanza mais tu vois quelqu'un azo soutenir vraiment musala donc complémentarité moi za makasi ngana ye je comprends que des fois na za mingi na ye et puis na longa ko soutenir mingi vraiment donc c'est une femme battante donc il y a pas de polémique donc à ça musala ne malamu ya moni qui peut-être c'est quoi nenga sala ka musala malamu papa on a moni au foot akaye par mois par film ou bien non bon ouais ça c'est créé mais je crois aza muto vraiment à se retrouvera facilement na musala zo sala donc il y a même pas par mois par nini mais il va quand même à se retrouver ka donc à kozanga ba 1000 € par mois te ko gena polémique comme ngokutana Marie-Hélène sonza masungi je crois ça parmi bateau yo maison musu ba business production na lisungi ya maman Angèle Mbouyi ouais mbibi sur na cadre oyo et puis na groupe Chalina chez Maf donc aza parmi bateau yo bactéro ba royana na wango poto awa pour na tourner peu pour na ozonga bana kini to sito yoki papa de vos merci mingi na ndenge au répondre une invitation na biso to zio vraiment tana yo obande ko passer soirée moko malamu aux aller inviter tika ya mama yo invité d'honneur donc ya ko sakana nango te to kangi awa il fallait qu'il y azwa parole pour akotisa ba invité na ndenge moko ya sakana nango te donc il est vraiment donc invité d'honneur afin na kita liboso il fallait qu'azwa parole ya liboso pour fêter banda mais to kangi awa papa encore une fois merci mingi comme ça to kutani prochainement
Il n'y a pas de problème. Ça, Moussa Nabiso, donc, Biso Rabasoda. Dans ma télémission, autant que papa de vous interview. Donc, parce que Bande Converse, parce qu'on a posé on a passé papa de vous Koleka. On a profité de ça, Sœur Marthe, Sœur Aimé, Bambote Belé, Bande Converse, Maman Mikate, Bambote Belé, Mikate à solo photo de la Mikate wana. Je crois que Moussa Nabiso. On a CPL pour la disponibilité. Vraiment, on a CPL na Moussa à part cause de l'artiste. Donc des fois tu es ça qui bango que tu contre la bango na ndenge moko ya mystique ya ngungi. Oui, imaginez que ngungi na butu pa na système mystique toza na kata ba chambre. Na leli yango donc na sepeli yango ya trouve vraiment nzama pambola yo. Na pomole pe papa za na sima caméra. Merci pour la disponibilité na ye papa. Papa il c'est ce qu'on a na sima caméra mbota trop papa de vos abaxelo ya tout ami balé. Merci mingi vraiment papa. Na musala kitoko vraiment toza na besoin bato baza disponible boye na musala. Ngana tonga avant bango. Otonga ndako vraiment ya étage. Ndako avant bango ya 3 niveaux. Nan na kati na bino simbeli mutu mwa singa loketo. Est-ce que bozu esika moko te ou bien ezaka coïncidence? Nzambe ngabi nzambe moko na okota ndako nganga na bimate na tikala na kati. Donc pour dire que ba remarquer yo na papa Caleb kaka serré boye. Que bande comme sous baza na patience te. Pour dire que mutu za patron mutu azate. Balinko bosser te ko travailler. Balingi via pressé ko kota ba loge ba mo ndengwa na. Nani mopao? Est-ce que ezali yo, ezali papa Caleb, to ezali sai parce que sai zone dimane binoté, que sai zone dimane binoté. Donc ça problème ya ki cité to so inde nini. Pas de fausse. Est-ce que nani na kati na mina siminzungu? Mais na lumande na numéro 8 na lumande ba telemi ba otana c'était ba otala likolo. Ba otala boye. Donc 3 étages. Moni uzasita gayar bomoko ya mboka ezalaka kaka se moko bomoko ya mboka bomoko bwa bamboka bomoko yo kongolo lingo changer te changer pe moi mokete changer moi moke o changer te sita munene ya ngwe mi ya gayar o ba fiote sita bolit o pena sito yo kake bomoko bwa moka ya mboka grand prêtre uti wapi Suède aye koto babela ye alia bomoko amboka me congolais bomoko amboka yango to bomoko to za bomoko metolingani te moninga pesi mokongozi mbeli kutubi ngalibi na kimongo lolangolo pita olikala nkema omfako bombo mbolo mwana muzombo abeti lingala yango bobi bomoko ezo chanje makambo na éducation na lingala na langi Nzambe apambola biso nyonso et tout le monde va soutenir bomokoyamboka.com vraiment Nzambe apambola bino et je salue tout le monde kolo site ezakaka moko kombo nango pe bomokoyamboka.com to lingi ba message makambo nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimbami na ye moko digital momo yepe.com no omona basere na biso Julie donc omonaka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo bino mo botalaka bomokoyamboka.com merci beaucoup ma soeur. Nous sommes internationaux, nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko, boya.